Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. Que l'esprit tout puissant ayeba na kopambola bino, ayeba na kozala na bino po asunga bino, ayeba na kopesa bino kimia bana nzambe bazangi kimia. Ezali toujours ya bino tout puissant Papa Charles. Tamusoko tuna motuna tout puissant Papa Charles. Et comme makamoni akomi nzambe na biso to akomi nani. Dekona ngai na servaka te esprit tout puissant. Moi je sers l'esprit tout puissant. Alors ngai mwana na yende nazali tout puissant. Na tango bengaka tout puissant mazen bosili kaka. Attends, alors tango bat baso la bino révélation, il y a oyo esengeli bozala bozolinga te. Avant ya kwa jina likamonyos kanisa na makambo euti wapi apambola bino koleka bana nzambe na yebi ke eza na ba oyo baza na esprit ya discernement na seconde bakomprenaka makambo nini biso tozali koloba na seconde bakomprenaka ndenge toyebisaka bino ke ya kolie kozanga mais ya koloba pour un Congo tout puissant yoka lisusu pour un Congo tout puissant et kozanga te na moment oyo muto nzambe akelaki ayeko finga nzambe na sena mo na moment o bato nzambe alobaki ke zwa bokonzi zwa ki pasteur bayeko finga nzambe na sena mo nzambe akozwelo kwa pesi mo po muto azwa pesa na muto moso ekomi problème to moni yango na Saoul bazo prophétiser po na ye et pas ya un prophète Samuel comme mokonzi akomi pe Nicolas azo bongisa pe David oyo ako succéder Saoul azo organiser fête a pe David kiti po aboma David et qui a sauvé David l'esprit de Dieu na kati ya Jonathan qui était Jonathan mwana ya Saoul. Nous aurons aujourd'hui des hommes de Dieu juste comme Jonathan papa na ye mokonzi na problème na David mais Jonathan zako jouer justice et azana ngambo ya David akena ngambo ya David parce que Dieu était na ngambo ya David. Nous aurons des hommes de Dieu aujourd'hui, de tels hommes de Dieu. Nous aurons aujourd'hui bakonzi ndengona qui sont justes parce que dès qu'on a azana problème ya lopango na moto mosusu et que moto wana azana raison dès qu'on a accordé moto wana aujourd'hui na bokonzi ya mokili ya lelo ezali passe et le jour que le jugement de Dieu va s'éclater dès qu'on a ngai bokomona yango. Parce que le jugement ya nzambe ezali au-dessus ya ba jugement nyonso. Toyebisaka bino toujours na kati ya message ainsi dit l'esprit. Qu'on néglige ba révélation. C'est-à-dire ba message na nzambe comme la biso na nzela ba signe son vision. Avant les kama nyonso comme la yo. Ya eza na annonce, eza na ba signal et pesa maka na kati ya ba ndoto, na kati ya ba vision. Oloti tuna to ko expliquer. Et na mikolo oyo eza na prière oyo esprit tout puissant a pesi tout puissant Papa Charles pour apesa bino motna mona domaine naï comment prier au bonde ndenge lombe Yesu ayebisa ki baye kolai prier notre Père qui est aussi. Alors ezali pe na losambo oyo apesi biso to pesa yango epai ya bana na nzambe. Et c'est une prière que vous devez contribuer aux yango et ko kende pambati ndeko na ngai Papa Charles pour apesa message naï abongisaka kaka thème moko tête moko ya message pour ne kopesa bino idée ya makambo molimo apesi po aloba kati na biso nini tozoloba thème na biso ezali motubu qui t'avait choisi nani aponaki yo ou nani aponi yo nde motuna na ngai yango wana nani aponaki yo nani aponi yo nani achaki likabo oyo ozobeta motopi ballon lelo nani achaki kati na yo nani ataki likabo ya koyeba kati na yo. Est-ce que yo moko otuna kamituna ke na koma gouverneur ndenge ni na tombo ma pasteur ndenge ni
connaissant toutes les difficultés que tu as rencontrées dans ton parcours. Tu ne poses pas de questions. Nani apona yo mutuna nangai yango. Ce qui opesi réponse na angle que Nzambe le créateur mutu apona ngai mutuna nangai ya mibali ko répondre est-ce que sala ka makambo ya lingaka. Na mboko apesa yo kambo. Na ndenge na yo. Est-ce que sala ka makambo nkolo alingaka. Est-ce que sala ka makambo yo l'esprit créateur ya mboka na bina lingaka. Est-ce que tout ça kaba maloba ya basali na ye ya ba prophète na ye ou traita ka bango nyonso des escrocs? Est-ce que tout ça Nathan ozolba que c'est Dieu qui m'a choisi. Nzambe moto apesanga libalo. Nzambe moto atombolanga na église oyo. Nzambe moto comme sanga ministre oyo. Nzambe moto comme sanga star monene oyo. Est-ce que tu fais ce qui est sa volonté? Ou bien aujourd'hui après avoir été élevé par Dieu comme un groupe d'assassins pour tuer. Après avoir gagné beaucoup de l'argent, comme si on neutralisé comme Saoul. Nzambe mutu a permettre ya ponia comme mokonzi. Azobo ya muto nzambe pe ya ponia comme mokonzi. Est-ce que vous Nathan bon empêcher ka bato mososo bazala ba koma bato ba exercer misala na bango pour bokoma ba généraux. Est-ce que vous allez réussir? Vous êtes sûr? Est-ce que vous réussissez? Et quand vous tuez les gens, il y a des élites de Dieu. Et tant que il y a des liaisons, est-ce que papa, qui policier n'a rien qui général, est-ce que il soka bien? Est-ce que il soka bien de attention. Nani aponayo. Si tu dis c'est l'Esprit Saint, l'Esprit Créateur que tout puissant, papa est en train de prêcher l'Esprit tout puissant, alors tu dois te soumettre. Na instruction na ye. Tu dois te soumettre na elobelinaye au mikitis. À tous mikitis. On ne peut pas avoir des généraux qui s'humilient, qui s'agenouillent. On ne peut pas avoir des stars qui s'humilient, qui s'agenouillent. On ne peut pas avoir des présidents qui s'agenouillent pour dire pardonnez-moi. Pardon à mon envoyé général que nous avons mal agi. Nous mon homme politique que nous avons mal agi. Tokoyo gate pardon. Donc vous ne priez pas Dieu, vous n'êtes pas reconnaissant à Dieu. Tokoyo gate pardon à mon pasteur. Il y a basal lanzan. Non, pardon. Nous avons mal orienté peuple. Nous avons à des fois débordé, mal prêché l'évangile. Parce que ce sont les hommes de Dieu que Dieu envoie pour sauver les gens, pour défendre les gens. Dieu envoie les défenseurs et les sauveurs pour combattre la mabeli, pour nakosunga mboka na. Qui t'avait choisi de motona nanga? Mais yoka moninga moko pe bapona ki. Metan bapona ki mosala ni bapesa ki. Nazana nga musikate, nazana mokanda ya lik. Tozoka ba référence oyo. Pona kotal sabino ke tozali na bonne relation na esprit ya ba prophète ya bamboka mosusu. Nous n'avons pas de conflit avec les prophètes ya bamboka mosusu. Mais notre problème, respect à bord, discipline, respect à batinda minzambe, azali kotindela batona batna 4 coin ya monde et respect ya basali mosusu. Yokan deko nzambe aponayi. Qui t'avait choisi? Qui t'a choisi? Papa Charles dira l'esprit tout puissant. Qui a fait le choix de Papa Charles na terre à Congo? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui cherches que Papa Charles a koufa, donc j'ai les poisons en zalaté. Ce n'est pas toi qui a fait le choix que Papa Charles s'est retrouvé sur le sol à Congo. Hein? Sur l'état saint et tout puissant du Congo. Les appellations koya mikolezali koya. Ce n'est pas toi. Mais comment cherches-tu à décider pour détruire les Congos et les Congolais? Nani aponayo. Et sache-le aujourd'hui, celui qui a créé les Congos et les esprits du Congo est tout puissant. Comme notre frère Godin Poya dit, ultra puissance. Azana puissance supérieure. Au-dessus de la puissance, à neutraliser tout esprit cher, tout esprit créature. Oyo, azali contre. Bikela momoso son Nzambe atinda. Même bandeko bazalaka vandi ka jembeli eloko kosala ezata bando kata banzete. Oyebi teke banzete bako déclarer.
Et là, comme ça, les autres, au monde, les autres, au subi na mai. Au yébité, qu'on a un problème. N'a moqué la molie. Au monde, quand mon bois salut l'auto bandi ko finga, au monde pasteur a salé le côté au bandi ko finga ko cholaï. Tu sais, quantité de malédiction au yokola taille. Nani apona yonde konanga. Et pourquoi on répond que c'est Dieu qui m'a choisi? Alors, Nzamba après qu'on pona yo kotanda kwa liba. Lelo. Ni nezosan. Liba le comment Nzambe na yo. Tu ne sers plus Dieu. Mosale comment Nzambe na yo. Tu ne sers plus Dieu. Tu priais beaucoup avant que des poteaux. Les poteaux comment Nzambe na yo. Tu ne sers plus Dieu. Mais tu as l'occasion. Et tu n'es pas même auprès d'un bon homme spirituel. Assemblée la personne. Tu ne contribues même pas à l'œuvre de Nzambe. Au comment un groupe de bateaux que le pasteur Bazam est basé sur au comment un groupe de bateaux. Mais tu priais beaucoup. Au monde appelle au bon Nzambe. Qui t'a choisi? Nani apona yo. Natanga nan rapide ndeko yo. Nzambe pe apona ki. Yoka na mukanda ya Luc chapitre 4. Na 16 à 17 plus rapide. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il est payé à Kenda na kati ya synagogue. Et ça te le cola mango pe comme il est là. Catholique a colingate pasteur qui était en église catholique. Pasteur a colingate sangwa ya côté en église catholique. Jésus a côté en église a farger pour prêcher l'évangile. Donc si on invite ngana kimbangis, na ko ya na te. Si les musulmans va inviter ngana kenate. Le message que je donne. Le Congo n'est pas un Congo de chrétiens, de Kimbangis, d'églises de noirs. Le Congo est un Congo de tous les esprits saints du Congo et de l'esprit créateur du Congo. Pourquoi pas Afrique et pourquoi pas le monde? La division inutile, les Angamoto na makolo, bazo triplé bino na poso ya pembe. Alors binin, a tel mi poatanga. Et on lui remit les livres du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Yoka moninga Yesu musala ba pesa guérir les malades, publier une année de grâce, sauver les gens, défendre les gens. Yo musala nzamba pesa yo otika okoma ko bomba bantu. Osala okoma na ba complot ya bagere sale makana Congo ba kufaka. Musala ko latine la yangote. Mais on t'appelle général de la ville, inspecteur de la police de la ville. Au lieu de protéger, on t'appelle président de la République. Au lieu de défendre, de sauver, tu es parmi Bakou et Yozo gérer. Contradiction. Contradiction. C'est pourquoi je voulais dire Nanya Ponayo. Si Nzambe moto Ponayo, Kota Nanzela Naï, Tosan Nzela Naï, Miki Tisa. Soki Nzambe moto Ponayo te, Koba Nzelo Koken, Tokota la lobby, résulté Kozalani. Et l'ombe à Pambolabino, c'était la voix du Tout-Puissant. Papa Charles, le fils de l'Esprit tout-puissant. A Pambolabino. Les allées quand Motuna, Nanya Ponayo, on peut s'y réponse après au Mitali na miroir. Si tu fais Oyoye, Azali Kosan. Zambe Nanga ya Pambolabino, Azala Nabino, Benga na beso prière. Oyo esprit ya pesibiso, Bengaka na bonde la Kaponayo, na ba problème au Sanango. Parce qu'un jour, Okoyoko Sotoka, le bien Sogi na Yebaki, na Solana Papa Sogi na Yebaki, tous a d'esprit fort. Mokolo Yesu akei de bayako lukaye azala lisuste kolo nangai apambola bino contribuer dans cette organisation moko ya ba message fort ele kana télévision ya Kinshasa. Alors nazo senga ba congolais bo contribuer pour renverser le Congo, que nous ayons un Congo tout puissant. Pour renverser wana c'est qu'il y ait repentance na ba bepsimboka et ba oyo ba bepsimboka te ba sala musala 00243 0990 75 46 77 0990 75 46 77 083 80 089 83 77 536 numéro Nabiso. Ainsi dit esprit@yahoo.fr wana mail Nabiso. Facebook ainsi esprit ainsi dit. Esprit ainsi dit. Facebook Nabiso. Ou bien terre-saint-du-congo@gmail.fr. Ezali pe Facebook Nabiso. Et l'homme a pambola bino, pe a pambola bande konos. Oyazana matoya koyokayo. Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com.
tokeneka likolo na ba information na bino kitoko boya ko mikolo site eza kaka moko kombo nango mpe bomoko ya mboka.com